pungi anzitu suko tata fuma longo fuma dibuni. Atate ba mama kiamboteketo Aboy tukolele tutele fit na komba tata mwana pe tata Molimo Santo oyo balobi na biso ya ngoni to salela tongo ya lelo tozana ntinsani batata na ba mama pona majet to monike menance ezali net mbule beta bongo be bongo te bato babando banga pona bandako kasi oyo tozomwa zo menace pona makelele toliaka makelele kasi boke ba maniyo kwa bato bokata yango te tango ekoki makelele tolingi tomona yango me keba pona koluka ngo foma nyoko ezali pe to silisi na komba tata mwana pe tata Molimo Santo amen na makei na ye ate biso na tabia bakomito na Papa, mote mezako kita. Kitoko makasi. Maswaze yo moto koza ada question. Oko da question na masuwa. Bon. Tata oyo tikaka programme. Papa kulutu, papa kisolokela tikaka programme na tata François Bafuako. Abenge lobi papa na zoya na lingi na kufana likambo te likambo masuwa tosona na papa kulutu na zoya poto bongisa yango we apakioye masoze siko tozotia la bino ba apaki bozokumisa eloko na maboko ezate baba biso tozali na tata na biso papa forte tranquille baba azali Nathalie alinyaka moto abeta biso te obeti biso papa abeti yo en tout cas
Kana esengo mboko ya kosakana te. Oh top. Papa apekisa kibiso. Bon mona kinde papa aleka yakao. Bon mona ki moto epela kite. $100. Bon. Faki bokota. Bolobi boko senga bolimisi. Tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Ndenge tomoni bandeko na biso, bana na biso ya la fanfare kimbangiste ya Nkamba. Bayeli boso ya tata Nzambe nkolo Yesu pe tata Molimo Santo. Baye bavande na biso na kati ya Yerusalemi. Na tina ya bosengi bolimbisi. Ya solo mingi tokomituna basali susu nini. Soki totali na mokanda ya tata Nzambe. Psaume 124 na verset Psaume 127 na verset 1 kuna lobi boye. Soki Nzambe azali kotonga ndako te. Oyo azali kotonga na pamba. Yahweh soki ye moko abateli mboka te. Baye bazali kobatela pamba. Pamba te bazali elongo na Nzambe te. Nde yango wana papa. Bana na yo la fanfare kimbangiste ya Nkamba. Uta 1977. Fanfare oyo ezali ko existe. Lelo bamoni ete malamu baya komisongisa. Epai ya yo tata. Pamba te babungi nzela. Bazali koyeba te. Bakei wapi. Bakomi wapi. Nde na tina wana. Tokolanda programme oyo. Ndeko na biso, mama buro. Yende akofongola libondeli. Sima ya libondeli ya mama buro. Nde tokolanda lecture ya mo. Sima ya lecture ya mo. Nde soki bapesi discours. Bakopesa mwa biloko oyo bayena yango na tina ya bosengi bolimbisi. Ndake sa fleur pigeon meme. Sima nango. Nde bakosala signe ya kozongisa bampungi ya bato epai ya tata Molimo Santo. Komi zongisa libela epai ya tata Molimo Santo. Pamba te bamoni ke bakomi vide. Basimbami lisusu na Nzambe te. Yango wana banda lelo 11 septembre 2021 ko banda fanfare ya Nkamba oyo ezali tuku ya diambo. Baye komisongisa mobimba epai ya tata Molimo Santo. Yango wana tata Molimo Santo kolemba biso te. Yango wana makambo oyelaki susi na yo okomisa biso tina destination. Nde tosengi libondeli epai ya mama buru. Ya liboso papa tosengi merci na osaleli biso banda tongo pe komisi biso na elekoyo. Tokoloba nini Nzambe na biso tango na tosengi te so yebaki posa na biso yebi makanise na biso. Papa osili koyoka introduction esalami na papa ville. Tokoloba nini Nzambe na biso. Biso bana na yo ya faki to ye komizongisa na maboko na yo papa bana babungaka to sali o biso tokoki kosala kasi lelo to monete malamu to mizongisa na maboko ya tata na biso to ye kokweya liboso na yo papa kotala mabunga mabiso te o ezali koleka na kati na groupe na biso ya faki papa ozali koyeba yango
nde sengeli te pamba te pa biso tozali ceinture na yo kasi oyo ezali koleka kati na biso esengeli te ekomi soni na bato koyoka biso te lelo faki bo papa yango te tozali bana na yo kokangela biso motema te toye liboso na yo papa oyo yoki papa salela biso ndenge ezali bolingo bino oyo biso tobosani oyo biso toza kosala na bisika nyonso bafanfare ezali oyebi ndenge nini fanfare ezali akoningana kati na mokili mobimba nde papa toye komipesa na maboko na yo bongisela biso salela biso ndenge ezali bolingo na bino kokangela biso motema te oyo ya mabe tosengi bolimbisi tika kimia na yo ezala kati na biso banda tango te na soka molongo na bolingo minene misato ya bule nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo santo kosengela maso amen. Tata Simoni Kimbangu, Tata Simoni Kimbangu, Tata Simoni Kimbangu, diantete tu vovele edi, fumang mungo yantende, bamba kinene watombo na mputu kuna maza, Tata Simoni Kimbangu, fumang mungo yantende, bamba kinene watombo na mputu kuna maza, mwana nzinga, mwana nzinga ntekolwa senga, mwana nzinga ntekolwa senga, tata 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 diantete edi Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu, fondé en Kamba le 6 avril 1921, direction nationale de la fanfare kimbanguiste de Nkamba, Jérusalem. Ndombolo en lenvo, mumvutululu a fanfare, kwa sedieto, Papa Simo Kimbangu, kiangani mfumwa nlongo, ye mfumwa dibundu, mulumbu, kia sabala, le 11 septembre 2021. Munkumbwa se, ye mwana, ye tata mwanda velela. 1. Landi la nkola mani zeto kwa papa dialungana kiangani mfumu Yesu. Papa wakala ye program ya nzeto lo kukinkoni. Kansi twakikadila mpe ye program ya mariage kufata dia kilemba muluvelo yani mosi tata dialungana kiangani. Muvuvu kia kwenda yevutuka. Kansi butwa kala, butwa luaka kuna mariage kama salamako. Batombola mumulumbu kia lumingu. Idina twalekila kuna. Papa, wanyonga beni yovova. Wisaka kikondo loko. Mukitula makaya mama, mambudi la mpungi. Yewayenda yibafritiste kukinkoni. Voyage ya kugoma ye matadi mu 1994. Nzietolo yoyo ya iza moneka mambu mambi ema. Mavunga mole mavila kuboma. Dimosi dia moneka kwa beto ba musicien diodio dia nkaka ka dia monika ko. Kansi papa dia lungana wa iza de futila mumbongo. Butolwaka kumatadi mumvutukulu papa watu vana beni mpasi tuizila kansi ya kala yezi kado twasala kadi katwazola vutukila mubeni ko papa wanyonga yo vutuka yani mosi tuka matadi ye kunkamba ye kasala telamako. 3. Ndongokolo afaki luozi kukunkamba. Kunima ndongokolo zawu, papa mfumu mbanza, mfumu Yesu, wavana luve. Lwakabula mpungi, kaansi beto, twavunguta ye papa wanyonga. Ya, nsadulu zabisalu ye papa mfumu mbanza. Papa mfumu mbanza watutula vamoko mapapa conseiller direct papa Andre Mbenza kiangani tuka muna 86
kansi beto twamvuzilamo na teye unu papa mbenza unyongi nangamo. Deuxième paragraphe. Momo twavanga kwa ba beto ba musicien kwa papa mfumu anlongo papa diangenda kuntima. 1. Beto ba musicien twasoneke na tata diangenda kuntima nkanda ye kuntahangila wo. Bua salafaki ya batata wakala mukimpeve. Kansi bua iza salafaki ya bamama kwa kala diaka mukimpeve ko. Papa wafunga munsamu wogo yewavuva. Bulusidi bobo baka kia kinene kikulufa ikila kuntwala. Tukantangu ina mfuilu ya yantika kwa beto ba musicien. Deuxième point. Munkinzi wa ba mama wale 8 mars. Luyalo wafila invitation kwa papa. Papa walomba kwa batata musicien mpasi bavana moko kwa ba mama musicienne. Mukwenda bula mpungi. Kansi beto twakolama. 3. Mundangu bazibula zi fanfare ya impere, fanfare ya garde républicaine, ye fanfare ya garde civile, ba musicien ba bingi basi safaki ye kota muzi fanfare zozo mukuma kiambongo. Papa mfumu anlongo kayangalala ko mudiambu diodio. 4. Munjetolo ya papa mfumu anlongo diangenda kuntima kuangola. Ba musicien kabakala mu programme ya voyage yoyoko. Ba fiuma bayenda kusindika. Ba bingi kabayenda ko. Mundambu yoyo yayenda bayantika bula mpungi ku aeroport. Kansi papa wabasima. Kababudi diakako wabatela o ndenda kitu la matadi bambudi la mpungi. Ndenda kitu la matadi mama bambudi la mpungi. 5. Papa wanyonga bwabwingi landi la zi centre zabisalu katuvana tuka 13e rue limete lutendele kinkewa mongo andanda yesikriere kansi beton salulu yambi twabuisa bio idina papa wavova monon suku di moko tata kaka ukuiza motala. 6. Voyage ya papa diangenda kuntima kunkamba. Voitire ya papa yakala sanga mavwanga mzila. Voizengeletia zitemba nunguni. Mundungu na yoyo bakala nungu nanga. Mwavaika mpova kwa beto ba musicien vo. Yandi fuendi kwani yenkendo ni muna voitire beto tole nunguni. Mwavaika mvovo kwa beto ba musicien. Yani vuendi kwani muna kaminiani yenkendo ni beto tole nunguni. Papa bukawa wakulumuka muvoitire yewa vova. Bulusiri bobo lukuki di kweno. Bulusidi bobo lukuki di kweno. Sambwadi njetolo kumalanda mambu matuma papa mfumu anlongo kwa tata kambu twavuzilamo. 8. Mu 1989 papa diangenda kuntima wa vova. Vobeto batatu twele voanda mvimba kunkamba. Beno ba musicien landa lukutelande. Ovo bwei. Mvutuvo ingeta kuiza kululandi.
kansi katwa tuma madioko katwa tuma mana dioko diambu dio mukuza voanda yao kintwali. Troisième paragraphe. Mambu mama twavanga kwa ngeye sedieto tata Simoni Kimbangu Kiangani Mwanda Velela. Mvwezolo aku kwa beto ba musicien ya Bantika Muntangu ya Papa dia Lunga na Kiangani kakala kutumanga beto katwa kala kuvana nzitu suyoyo yifwana kene kwa ngeyeko zole beto ba musicien twavovavo beto twakuvwana sava kiti ke chef spirituel. 3 beto ba musicien twakala ku bo kilangavu musivata yovo yangwe villageois. 4 ntangu ya direction générale ya kelenge yeto kukunkamba ngeye sedieto walomba nlemvo kolo ya ba musicien bakala mutumbu kiafaki kansi direction générale kabatuma manadioko ngeye sedieto watulomba tokusumbila kamio kansi kadiavanga mako ngeye sedieto wanyonga munkanga twakanga zibiro za fakituka kinsasa yenkamba twele mukuma kaba conseil direct mukuma kaba tata conseil direct beto ba musicien twafunda papa conseil direct mbenza kwa ngeye papa kunima ya papa Mario muvovavo papa mbenza kakutudikilangako. 5 mubikuma bia beto mosi ba musicien landi la mavangu meto mambi beto ye beto bambuta ye baleke tunakaka munsamu wakinsuza muzifanfar za wonsono ye katula bivumu. 2 beto ba musicien twakota mumambu matadiri maji kindoki buivi ntekolo za bisikwa yenduinu za ngolo tuka malavu diamba yimankaka. Beto ye beto zola yenguizani nkatu papa ngeye wavonda zi komite za onso ye wakulula bimfumu bya onso Balomatilu na kubayadila Yambe wafunga makasi wadebe kubayiluka Wababana timwe wale bizayase Wangeye monomaza Mafinisile tumwa Mungumune kinsana Yankana ndomewa Dewisata tambula Yakinduenga mwali Musungu ya ndomewa Wakitule sakanano Zaya kwa kunyaliko Panza kavena lulendo notako Lusudini wolo zaya fe muzulu Zaya kwa kunyaliko Panza kavena lulendo notako Lusudini wolo zaya fe muzulu. Mumu maonso twavanga imudiau watusuku dila moko ye kututeka nima mumu maonso matwavanga imudiau watusuku dila moko iwa kututeka nima tata momo tuvovele yema tulembelo fova dodokolo utulemvukila
tuka mulumbu kya unu tuvutuli sikwa kyako fanfare. Tuvutuli sikwa kyako fanfare vamoko maku yebeto bantu utuvutula muntimaku ye vanafulu kya ntete vatakala. Bika luzololo akulavanga mamubeto sola bobo wakubika mudiatisa sikwa kyako faki kunga Kinga mupelezo ya Satana ya kandama kumwame lizidi kumwame lo undoloka zidi silumu mavangu mami ukuluza yeto muvutula alliance kadi twatatuka ndama yengeye katwena dia kalukufiko idia utwizi die fololo utuvutula munantimaku kututatukila dia kako tata utulemvukila utuvutula muna posi kyaku utuvutula muna nkataku mpasi twakala bana baku ye mawonzo na mavuide mfunu watuvangilamo kyanzole sinsu kizi dieto kya mayembe sinsu kya kinene kena yembe yani ntumami yikuma tata twizidi ye mayembe ndakututumiko to tata memuna ntangu ya ntama tangu ya tata dengenda tuma watu tuminingi muntangu ya tata dia lunga na tuma watu tuminingi muntangu ya tata nkulu ntutuma watu tuminingi kuma tata ulembo kututumina ngadi yake sinsu koko kitu zikuvana mbasi vo watu tumanga mubisalu bya onsono kadidi bundu nge watu telavo beno lutunga di bunga ntangu tutunga di butu watu tatu kila kuzole kututuma diakako kyantatu sinsu kizidi yetu kimenga kadivana vakalanga makanda mole kimenga kakikondwa ngoko yingwiza niyo yo tuzitunga kwange ye mukimenga meme yani nlevo salukani tumama idina tata ndakututumi kweto kutukangila ni dia kantima ko tata dodokolo buna tuvutu kidi mumoko makuvutuka ye yani nduna diaka ukivutula kwani kunanga mana mantadidi ngabeto twizidi kwange yetu kiyekole miela mieto miaonzo talampasi bana bako talampasi kondwa kwa tumama kondwa kwa lemvuka talampasi foso zitukotele mfuilu maladi ye mampila mumpila tukabeto ye bana bete bakento beto mpasi tata bunanda kututumi utuvutula muntimaku imomo tuziyekula kwa beno batatu banlongo munkumbu ya se yo mwana velela amen.
kombo ya tata mwana pe tata molimo santo nzambe na biso tata molimo santo papa Simon Kimbangu Kiangani manso olandi desika bana na yo matoi mafungwami po ete balingi bayo oyo nzambe abongisi pona bango tukulombele sedeto wabaka fulu paso wasikidikisa bana bako eleki na Kikongo toyoki yango nebiti na ba journaliste toza nango bino botandami na nani na biro na bino koloba na Lingala makambo balobi eza très important eza ya lelo te banda kala kaka mbeba oyo esengami fo balanda yango partout mpo bazali bamusicien eleki na Kikongo oyo alandi yango bien oyo akokoka tia yango na Lingala po te nga mpe na sepele nani na komba tata mwana tata molimo santo ya solo ndenge papa auti kosenga yango bolimbisi esalami na Kikongo pamba te toyebi yango ke na 1958 ntango papa Simon Kimbangu papa Diangenda kuntima asalaka accident na Lukulu asengi na français tata ayoki te asengi na Lingala ayoki te nde asengaka na Kikongo bongo ayokaki me na sikolo kwa tosangani biso nyonso awa na kata yelo sele mabota na mabota fo kaka to traduire mokema ndambo na Lingala po ete tomeka kolanda bosengi bolimbisi ya ba musicien ya Fakin Kamba banda 1977 ba fonda fanfare oyo nde lelo mbala liboso na 2021 oyo Fakin Kamba ebongami mpona kosenga bolimbisi batata Simon Kangani bolimbisi ezali boye pardon okomba tata matata molimo santo likambo liboso ezalaki voyage ya papa dia Lungana Kiangani Nkolo Yesu na mboka babengi Kinkoni papa dia Lungana atindaka ba musicien bakende Kinkoni ba voyager na papa Diangenda mais ezalaka sur likambo ya mariage na tango wana mariage fe salema kaka samedi ndango mobeko ye samedi mariage dimanche bakena voyage mais tango ba musicien bake na mariage samedi wana bakoma kuna mariage salimaka susu te bango balalaka kuna or papa sikoyo bazozela bango basala aller retour po ete dimanche bakena voyage bango balali batikali kuna ti dimanche wana délégation eyake pa papa kopesa message ke papa bamise batikali na bango po ete mariage ozala lobi dimanche tobondeli bango mageni nyonso etiami awa te me bamise baboyaka kozonga mpona nini kolia ezalaka kuna nde papa asilikaka papa dia Lungana asepelaka te ngai fona kele na bango batikali na mboku na tina mariage merci papa kendaka na baflitiste me boyeba nakoki kobongola mabanga po ekoma ba musicien naza na nguya nyonso wana ezalaki premier point deuxième point voyage ya boma tokendaka boma na papa dia Lungana na 1994 tokendaka boma Mwanda na retour nzoka nde moko na kati na biso ayibaka babulangeti oyo tolalelaka mibale les deux bulangeti tango ebungi nkolo babulangeti a réclamer mais babulangeti na ngai ezomonana te totuni toluki emonanaka te tant toye na Matadi tosali fui bulangeti moko emonani na musicien azalaka pe responsable na kata Faki tango sikoyo emonani sango eke pa papa bino ba musicien makambo nini bozana ngo na butu wana to expliquer papa no papa tala problème tozana ngo bulangeti moko emonani te papa abengaka papa nzola meso papa nzola meso basine de charge pesa bango mbongo na ngai bafuta bulangeti wana faute na bino te ngai mutu na memi bino ngai mutu na yibi wana maloba papa nyonso etiami awa te me tozalaka soki tozobakisela yango papa alobi bino te bato boyibi ngai mutu na yibi pamba te ngai nde naza bino boza sentiki na ngai soki ngai nabimi te bino mpe bokobima te yango papa afutaka bulangeti wana toleki toke
na makambo ya mabe oyo nyonso biso ba mise to salaka wana etangami bandaki moyibi ekobo kolongola bazemi pe komela masanga komela diamba toke na voyage ya papa Simon Makangani. Papa abanda kotinda papa Simon Makangani bisike bele. Mais bisika mususu biso ba mission to banda ko yamba yete. Donc soki papa ye toujours mona kaka papa bongo bongo. Or na 1999 papa dia lungana ayebisi biso to betela papa Simon Makangani honneur lutale bandeleto. Ezaka juste le 6 avril mais likamonge salamaka le 7 avril 99 na liboso wana papa mfumambanza papa da lunga na ye na ndaku papa Simon Makangani aye poazwa honneur tangu to bimi na ndaku nzambe ba mise batali o tokopesa honneur pa nani e pa siros tokobeta te ye nani to betele honneur or ezaka sur ordre ya papa mfumambanza nde tangu salamaka ningwana ba mise to panzanaka papa atika naka ye moko likambo oyo papa référent Wumba Mbundu ayibiango. Papa abengaka papa Duki papa Eliot tala sanze sika utaka tale sanze sika kendaka o comprendre va papa na comprendre te abengi papa référent Wumba azawana tala sanze sika utaka sale sanze sika kendaka o comprendre papa o mwalube pa na comprendre bokende papa Duki bo beta n'importe quel nzembo boleka ndeto betaka ba obatikala kawana ndeto betaka nzembo oyo yasengaka omboka nkamba tozo kene makembangu. Alors, toyaka pe ko botola camion ya Sinari. Camion wana tange uta Angola ye biso ba mise to telemaka chauffeur wana. Chauffeur wana abima akenda na Angola. Camion etikalaka awa. Ndena biki to nyonso na kati ya discours te mais makambo to yebi yango. Tango camion etikali camion wana ekufaka. Mais mukolo mususu to komi na préparation ya exhumation ya papa ya mama photo longola camion na liboso awezalaka papa Simon Makangani ayebisi biso boye tozaka na alino camion wana ezana ngona pani te mais ngamoko na bomi yango na makambo bino ba mise bosala pona Sinari yango na lobi boye Sinari mabenyo tazo ko sala na Angola na mutu ya bino ba musicien apekisa quand même mwasi ya Sinari alanda mobali na kati ya Angola. Na ndenge mwasi akufilaki awa na nkamba na banta ba tozaki ne bembe ya mamibuya to monaki mobali ayaki mais etumbu ya musicien wana pasaka pe musicien tromboniste na mutu na biso papa ebisa biso yango boyoki ko sokola ya maboko asokola biso maboko c'est vrai na 2013 ezalaka le 17 janvier papa Simon Makangani akotaka ndako nzambe te biso ba musicien tozalaka na ye kuna na kati tangu to sisi masolo alobi na biso boyi papa qui songe banda lelo na sokoli maboko kati na bino ya solo ke na salaka na bino mais banda lelo ngai Simon Makangani na kosala tuna bino te na keyi papa dengenda alaka bino akoko bongola banzete ya manga ekoma ba musicien vrai ou faux biso tolobi papa vrai papa mfambanda bino batankamba alobi na koki ko bongola mabanga ekoma ba musicien vrai ou faux biso tolobi papa vrai etikali mbala moko ngana kosala yango nako bongola uno nako bongola ekoma ba mise basalela ngai po ete bino papa na ngena teyi bino boyokili ete papa de lunga na teyi bino boyokili ete ngai nazo teya nazo koma mikanda bozukela ngai te alors na keyi na okipe susu bino te ya solo banda tango na passe côté la biso oh na 89 ne boyoki na discours na dernier jour ya séance na biso alobi na biso boyi na tango zaki na tuta papa dangenda faki na zui bino nyonso na tina na bino na poche na ngai ngana koti na poche ya tata bomba mi na mozole boko tika na komona liwa te kati na bino buna ka mono da dangenda ko mwana mama mulika wanga soki boko mona liwa bino boko bombimisa na kati ya poche na ngai tala distance ye a koti na poche ya tata na ye papa Simon Makangani papa Simon Makangani abomba mi na kati ya mozole donc abati libiso pe abombi biso mais lelo tala liwa e kote libiso ba mise to kufa basi bazo kufa bana bazo kufa kaka na tanga papa dengenda ayebisi biso nazana retard ya 10 botongi Yerusalem fona ya kuvana na nkamba atuni bino ba mise bokozala wapi papa sika kozala OK esika ngai dangena na kozala esika bino ba mise fo bozala mais lokola liloba wana totosi yango te tala ndenge tozo kosila na kukufa
nyonso wana yango eza na kati ya discours. Or tobosana ke na 1975 papa de Ngenda akanga likambo na ba musicien na Matadi alobi boye bino ba musicien na tieli ngomba na mutu na bino botongi ya Iluselemi botongi ya lingomba na mutu na bino mais tozoko bebisa nyonso na tozo landa yango te sikona tanga pasi mwakangani alaki biso alobi na biso boye lokola bozoki langa ite mukolo lingomba eko comprendre que bino bozongisi lingomba na sima boko kufula na mabanga bandimi bako boma bino bokansa ke papa alobango na bambuta eza bambuta te eza nde bino bako boma na mabanga na bandimi papa alaki biso na likambo wana tina boyoki bolimbisi oyo toyeli awa oyo totangi nde yango wana okomba tata Molimo Santu. Amen. Merci. Pambate tolobi ezaki na Kikongo. Soni sokoto yoka. Oba yoga Kikongo te. Tolandi be tolandi te. Na kombo tata mwana pe tata Molimo Santu. Tango yozali tango bolimbisi. Kuna na bawe bolimbisi ezalaka te. Kuna pe bolingo mibeko pe misala ezalaka te. Tosalelaka yango tango toza bomoi. Bao mpe batika biso kuna baza na mpasi. Na ndenge nini soki tosali mabe na mokili. Kuna tokendaka pe boloko. Pasi mpe ezalaka. Mingi pe balobaka ke tango boswan boko isi makambo ngai na yo tokoyoka na lisusu te ezalaka pe mabe na tango boswan tango bolobani mabe bosenga na bolimbisi so bosenga ni bolimbisi te oyo akokende liboso akokende kozala moninga tan nyonso akosala mokili ye mpe aza kozala kaka tango oyo akotikala kufi tango wana bakende neme bakosamba oyo aza na raison aleki oyo aza na tort atikali wana mingi mpe tomonaka ke bokwesi ngambo pino mibale moko soki akufi ekoumelaka te azongaka mpona kozwa ngai na ye kozwa yo tokende kosamba boyebi yango be boyebi te boyokaka pe oyokaka te me bato toza motema makasi yango wana mokili eza na mpasi crise eye makasi tosalaka bambeba mingi tosenganaka bolimbisi te yango tolobi biso tondimi na biso toyambi bolimbisi ezali awa na mokili bolingo mibeko mpe misala ezali awa na mokili makambo nyonso tosalelaka yango ntango tozali bomoi wana biso nyonso tozali awa bambangi ya se ya likolo toyamba bolimbisi oyo ntina ezali ke bapapa balobaki na biso makambo mingi ke pasi eza koya liboso bamaladi mpe ekozala mingi kufa mpe ekozala mingi kasi loposo mwini tomibongisa mpona nini bamaladi mosusu toza nango mutu mwindo pardon ye nde akozwa bakisi wana tobanda kopesa na bato boyebi yango bie boyebi te mingi bayoka bayebi ke papa Mfuma Longo aza koloba ke bakisi ekozwama na biso moko loposo mwindo me lofundu soki moto azwi likambo ya bien abosani nzambe fundu eza na mokili mingi papa misiple peut-être okoyeba likambo loba na pese micro na kombo tata mwana pe tata Molimo Santu papa Simon Kimbangu kianga ni nzambe na biso oyo lobi ya solo papa lobaka na biso boye bakisi mingi
oyo bamindele bazokoka komona pe kosala te ezali biso bato tokosala yango makambo mingi bamindele otango papa aloba na biso likambo ya telefone alobi ete lelo oyo pasi tozali awa na kunzulu me moyen to atteindre Kinshasa eza te me na mikolo ekoya meme oza na fin fond ya zamba obimisi kaka obengi mutu pe oyo aza na ville bosololi biso tomonaka yango lokola liseki lelo batelefone yango oyo makambo bakisi papa alobaka yango tokosala biloko oyo bamindele basali nanu te bozomona ete biloko bamindele basali eza fin te oyo biso tokosala ekoleka ya bamindele oyo bazosala nzambe na biso ezalaka ndenge wana yango wana elakisi soki nzambe soki alobi tolanda makambo wana to soki tozokolanda te retard ya biso moko bino bamusicien ndako oyo bozotonga na Yelusalemi bosilisa yango biso bamusicien toza kosala na misala na lutendele toza kosala misala na kikewa mongo ndanda bisika nyonso botangi awa loko epesi biso mwa pasi pe te mpona programme toza nango ya mbango ya kotonga Yelusalemi melingi tozongela misala nyonso toyokani mpe tozokani te lokola bosengi bolimisi likambo ezali lisusu te faki nyonso sika bozali mokili mobimba totosa tondima tosala misala po ete makambo ya papa aloba na biso to réussir tozala su na retard te topesi nzela tosilisi boye na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen tika tobongisa maboko totonda mongongo ya Yawe okombo ya tata mwana mpe tata molimo santo okombo ya tata ya mwana tata molimo santo sede to nzambe to sindika bana bakumusa tusamba mkumba se mwana velela tuwide malongi tusadi de salo bete situvamba nange kuvamba ne muntuko makele yetu luwidi mo ba musicien ba lombelen lemvo kunchaba foka kulombola nga lemvo utwakini kimoyo ntango tulomba nga lemvo kunanchaba fwampe zola siku yebisalo kaikalanga maonso tusalila mo utwakini kimoyo wasambu ketu wadilu ketu wandomba zetu mana matulombele mbangi za ntoto mbangi za zulu tulembokela utuwana kakangolo yenchi ya musu tukangila ntanto nkari mpemba ya tokutuvila kasamo mamingi betu zole tuavuluka samwe malau tulombele mkumba se mwana velela amen biso nyonso tozali awa bambangi ya se ya likolo toyamba bolimbisi na kombo misato na kombo ya tata mwana tata molimo santo ezali kopesa moto anga makosa mule wana zali kokende kozwa oto souveni na bandeko na biso baminisien bango bazongisi makambo nyonso na motu ya nkolo lingomba esengo sur esengo nzambe povele potiele solamima lowaya
Mpanzu Miguel lelo le 11 septembre 2021 lobi esalaki 100 ans banda papa Simon Kimbangu asaki déclaration monene ya mbanda sambe. Alors lelo pepino bosengi bolimbisi tokoko yeba modification, c'est-à-dire motivation wana et uti wapi o bosengeli bolimbisi et pourquoi seulement Fakin Kamba et Fakimer Bazalité et puis le reste des fanfares. Merci papa Jomali, to papa journaliste ndenge otunbiso mutuna. Ya solo lelo 11 septembre. Bomoni Fakin Kamba aye kosenga bolimbisi pe kozongisa fanfare na maboko papa. Likambo e bandi kala. Banana ba conseil direct bazo kote ya biso bazo ko lakisa biso. Bozo yeba teke bozo kufa. Bozongisa fanfare na maboko papa po kufa esi la kati na bino. Malade elonga kati na bino. Soki boko sala ngote kaka boko bana ko kufa parce ko sala kaka. To bundani na ngo depuis 2019 2020 lelo na 2021 maloba makasi e utaki papa conseil direct papa Zako ayebisi biso Fakin Kamba yo sala effort bokoma le 12 octobre te likambo yo bo sala yango bo lelela ba fanfa na mokili mobimba alo bino lokola boza na Nkamba na siège international esika nzambe avandi nkolo esprit tata molimo santo avandi bo sala cérémonie wana d'urgence bokoma le 12 octobre te poso bokoma le 12 octobre na le 12 octobre papa Simon Makangani akokokisa 70 ans. Alors tango ya kokokisa 70 ans boyebi te na sima le 12 octobre nini ekoya bino bokozala wapi boko perdre nde angwana to bundanaki to moni de la ville pe episo ngo bi oui ngana ebi makambo wana Fakin Kamba botala mukili mobimba te me botala bino na Nkamba bozana libulu eloko tikali kaka papa akunda bino. Alors bomi wela na libulu wana bino bozali nde angona bomoni papa journaliste to sangani to bongisi likambo wana lelo le 12 le 11 koko lekate pour le 12 septembre centenaire le 12 octobre 70 ans to moni que non balam to mi sokola yangona papa journaliste moni biso to telemi nde to lakisi fanfare papa to zongisi fanfare na maboko na ye. Voilà, tina likambango nde yango na papa journaliste. OK. Alors maloba papa Pessi a précisé moko que bosali pona ba fakinyo so confirmer. Exactement parce qu'avant que tout ça là yango déjà ba conseil direct baloba yango déjà que bino Nkamba soko bosali yango ezali pona ba fanfa na mokili mobimba. Ville a confirmé soki bosali yango bo weli ba fanfa na mokili mobimba. Et ye moko papa lelo a confirmé ngo que obiso to sali ezali ya ba fanfa na mokili mobimba. Yango asengi bisika ba fanfa ezali mena apesi nzela ke totonga Yerusalemi totonga ndako na biso misala ya mongwandanda na kinkewa na lutendele totala yango apesi nzela donc nzela ezaki nango kokwangama mais lelo le 11 alobiki na pesi nzela na liloba wana biso to sepeli nango na baninga bazolanda biso pe malamu totosa maye papa Simon Makangani alobi na biso na mokolo lelo le 11 septembre 2021. Alors à chaud avant que tu bosenga bolimbisi peut-être que vous avez l'obélango ce cas to sengi to kene na étape pour to kene étape pour il faut vraiment to l'accès que to za penza si ma papa nim to gozel. Exactement eza bongo nde to za boy to bongisa likambo kene ya kinkewa pamba te bakoko et puis ça maki kuna fallait to lona bakoko ebele pour compagnie sécrière ezala na kinkewa biso pe papa kulutu alaka yango déjà que faut na compagnie sécrière mais vous allez na kinkewa mais mukumba wana epesa mina faki ya kolona bakoko pour être compagnie babanda kotonga compagnie na kinkewa na programme ya papa Simon Makangani normalement soki to pesa ka retard te mbele na mbula o ya 2021 compagnie wana fallait banda mais biso to pesi retard po bato wana fallait ba ya usala compagnie ba sengaki to kokisa plus ou moins 50 hectares ya bakoko papa ibisaki biso yango ba mindele wana balbito sala 50 hectares so ba kokuta 50 hectares wana nde to démarrer musala ya kotonga compagnie ya sécurité na kinkewa bongo to kotala likamotali ya excepteur kuna kaka na kinkewa donc musala za makasi o epesa mele biso papa Jomali. Alors pour ndako na bino
Oui, pour nanda kutozo sala tuzote teja mabanga nyonse ko kenenzela moko ezala msala kinkewa na ya construction parce que alobaki yango ndako wane ko yamba mabota na mabota nyonse ko kenenzela moko nyonse keneke na mbongo pe bato donc tosenga kana baninga bakolanda biso en tout cas totelema tolala lisusu te ndenge papa asengeli yango po to démarrer msala ya construction pe to démarrer pe msala ya kinkewa. Alors pona bolimbisi est-ce que ezali ndembo nsila ndenga lobilango ezali ndembo ntila po alobango eske bino na bino bosengeni babolimbisi lezo senga pe na ba musicien na mokili mobimba bisika tozali tosenga na babolimbisi mingi balapa na bandai bazali ke ngai na mutu wana tokolobana kaka soki na kufi wana ndeta ngwana me papa boyi yango tosenga na babolimbisi biso na biso bisika tozali biso nyonso na mokili mobimba po ezala ndembo ntila.